Uza yo mukwawa? Nazanga mo. Uzuka ndi makola batu. Bele, na ebite soki nzamba kolimbisa ngai. Nazaki na mobali na nga. Mobali azaki ya batu. Nga nazo vivre lokola deuxième bureau. Kendeki bitambola tambola. Nakei koluka kisi. Nacheli mobali akoma ya ngai. Motema nange bandeki kosimba kaka te papa. Motema nange ezali kaka na eni makasi. Nakendeki sunda kwa nganga nakotaki lisusu mozindo papa. Nakotaki mabele. Kwa azaki mobali na ngai nadingaki ye mingi. Nazwi mwana. Kena mwini na umeli na libala wana nazobota te. Eni wana ekotinga lisusu makasi likola mwana wana. Monika mobali na ngai azopesa bolingo pa mwana wana. Natombola nzunga ma ya fufu papa nasopela mwana wana na nzoto. Papa fexe bakisami lisusu makasi likola mwana wana nga bitenga na koperdre. Mabe kaka. Nake sus kokopere na bakinape. Azaki mwana muke mwana 9 ans. Bakinape mwana wana. Bazalaki 5 kinape. Bake bavioli mwana. Balukela biso mwana. Ti komunika suka toye kosetrouve mwana deja ebembe. Suka avandi azobebezoni mwana nga azalaki awa. Aye azoyebisa ngai. Mama nazoyebisa ngai. Mobali na yo. Papa mobali kaka moko unalingaka. Unabomeli muninga mukolo mobali. Museki vina nga lolenge esengelaki te. Yokanga mawa. Limbisa vina ngai. Maone kati na vina ngai. Oyoka mawa limbisa vina ngai. Nalingi na yamba comme Seigneur et Sauveur na vina ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Partout dans le monde. Merci pour votre confiance et la fidélité. Merci pour vos appels, vos messages, vos suggestions. C'est le vôtre du Niger, Mo Solo, qui est devant vous. Notre émission, ça vient tout juste de commencer. Nous aurons le plaisir d'être ensemble avec vous tout au long de cette grande émission. Et surtout, je suis accompagné par l'équipe technique qui m'accompagne. Là, je vois J'espère Kachama derrière la caméra, Israël Mojo, Jacques Milamo de la caméra aussi, sans oublier DT Zara à la réalisation. Merci Nabino, merci. On a le souvent. Merci Nabatutu Alingra, pas de niche de loin ou de coué. Merci Nabino. Nous avons monté un plateau. Encore une fois, nous avons toujours une émission derrière les masques. Nous avons un moment où vous confesser, où il y a ça là, où vous confesser, où vous déranger, vous manaï. Makambo mukile yebite makambo yemoko a garder en haut et ça le lokola fardeau a koki su ko supporter en moti ay ko confesser maman nanga na pesi yo moti bote maman bote papa na yabi ko zana problème ils ont dérangé vie na yo oyo ils ont dérangé bobu na yo mais ça la moi effort il y a ko s'exprimer bota la biso toyeba problème mweza nini papa uza yo mukwawa nazanga mo uzuka ndi makola batu te awa batu bazalaka te place où ils ont sanctifié na makile ya Yesu na yina loba mabe o na sali d'accord maman to sambila nzamba lola nzamba natika oza possession esika oyo zala na biso na ebate lokola alpha sukala biso na fin lokola omega na kombo na Yesu Kristo asala likolo na se j'ai ainsi prié amen amen donc maman na ngai
Papa na ngai. Yebisa biso eloko nyene mema. Nasali mabe ebele. Nasali mabe ebele. Nayebi te soki Nzambe akolimbisa ngai. Nayebi te soki Nzambe akozwa esika akolimbisa ngai papa. Osali mabe ebele. Ebele makasi. Mabe eza vaste mema na ngai. Osali mabe. Yango nazolinga nayebisa ye. Mabe nasali papa. Nazalaki na mobali na nga. Mobali azalaki ya bato. Nga nazo vivre lokola deuxième bureau. Na libala wana. Mais donc mabe loko elekaki ka makasi nazalaki na posa mobali wana. Akoma ka ya ngai. Nakendaki mitambola. Mama, zala kimia na kombo na Yesu Masiya. Nibisa ko ki place oyo eza sanctifié na makila ya Yesu. Luba, nzamba zala no. Nakendaki mitambola. Nakei koluka kisi. Natieli mobali akoma ya ngai. Tozo continuer kana mobali. Mobali aye kozwa décision ya koboya mwasi na ye wana. Mais tant que mwasi wana babotaki na ye mwana. Mobali azalaka toujours kokende kuna. Azoyebisa ngaki akendaka mpona mwana na ye po aide mwana na ye. Motema na ngai bandeki kosimba kaka te papa. Motema na ngai ezali kaka na haine makasi. Mpona mwasi wana. Nazomona mobali wana azokende. Azotika ngai. Nakendeki sunda kwa nganga nakotaki lisusu mozindo papa. Nabwakelaki mwasi wana maladi. Mwasi wana souffrir na maladi wana. Mais fin de fait lokwa nazaki na posa kaka kota mabele atikelanga mobali. Akotaki mabele. Papa natiki te. Mobali lokwa azaki na posa mwana ye. Ayebisinga to sololi. Nazwa mwana wana. Aya na ndako. Naboyaki te lokwa azaki mobali na nga nalingaki ye mingi. Nazwi mwana. Nabandi kobokola mwana wana lokola mama. Nazobokola ye. Tanke namoni na umeli na libala wana nazobota te. Eni wana ekomi kozonga nga lisusu papa. Eni wana ekotinga lisusu makasi likola mwana wana. Namoni ka mobali na nga azopesa bolingo pa mwana wana. Naotala lelo si mobali akufi nga na ozwa eloko te. Nga na obénéficie na eloko te po bolingo nyonso ekepa mwana po mwana nde mutu obénéficie héritage ya papa na ye. Abotaki na mwasi na liboso. Mbala moko motema esali pasi. Nakoti motema mabe na mwana wana. Papa na bosunga nga bolimbisa nga. Bosunga ngai papa. Naza mutu mabe na mutu malamu te. Nasali mabe makasi papa. Nasali mabe makasi pasi na motema. Nazokoka te. Nazolala te papa na ngai. Pasi na motema papa. Nakoti motema mabe na mwana. Na motema mabe ya mwana bande kolamba fufu mwana azoleka azosakana na ye. Natombola nzungama ya fufu papa nasopela mwana wana na nzoto. Poka mwana natikela libala na nga na mwana waviva na mwana. Na mobali na nga makasi mwana nazokende na bolingo makasi koleka ngai. Na zima ya fufu moto nasopeli ye papa. Mwana azikaki te. Aziki patron nyonso nakufaki te. Mais na hôpital. Malgré tout nasalaki bongo nazalaka na bolingo memi mwana nka na hôpital. Po papa na ya comprendre te ke na motema mabe ke na mpa mwana wana. Na bana ko tete mwana ti mwana komaki bien. Papa affecté bakisami lisusu makasi likola mwana wana ngabi te nga na ko perdre. Nga na ko perdre na ko linga te mwana vivre la misu na nga biloko feti kala ya ngai. Na yekozwa. Otema mabe kaka. Na ke sus ko coopérer na bakinape. Na ke ko coopérer na bakinape. Bakinape mwana na école.
Mwana azalaki mwana moke mwana 9 ans. Bakinape mwana wana. Bazalaki 5 kinaper. Baviole mwana. Tant baviole mwana wana. Kana mwana 9 na douleur wana. Mais nazoyoka pasi mais lokwa nazaka na posa mwana wana te. Nazaki na posa mwana wana te po mwana azaki na bolingo makasi na tata na ye. Na mwana ka mwana nga na operde na oganye te. Mwana kokayeka kosiporte pasi te. Mwana kufaki. Nazwi secret na bombi na motema nde na yebe loko te. Onde na yebe loko te papa. Tobandi koluka mwana na mobali na ngai. Tozo tambola. Topesi ba communiquer partout. Balukela biso mwana. Ti communiquer suka. Toyo ko se retrouver mwana déjà ebembe. Mobali na ngai loko alingaki nga kaka. Atali na bolingo nazaki na ona kana ya mwana ye. Moya comprendre que mabe wuti na nzela na nga ezate. Nde to bandi continue kovanda nazobota pe kaka te. Na tikali kobota te. Ti lelo na ya kovanda na bimisa o eza kati ya motema na nga. Na mabe onga na sali. O nzamba ozwe sika ta kolimbisa ngai papa. Malgré tout nyonso wana eleki kimi ezaka te. Mobali na nga suka ko motumisa ngai. Na botele mwana. Suka vanda zobe bezone mwana nga azalaki awa. Mwana nga kufika boye. Suka botela nga ta mwana moko ba bien onyonso na kopesa ngo pa nani. Na luki mwana lolenge nini sali hôpital nini na kete. Papa na keti na bokoko basalisa nga ka pona bota me. Esimbika te papa. Nde na kozwa sous décision. Nazonga. Pa mama oyo asalisaka ngai. Oyo apesaka nga biloko. Oyo abomela nga mbanda na nga wana. Nekena pini mama to sololi na mama wana. Nde azoyebisa ngai. Mama wana azoyebisa ngai. Ndongo zabo ozwa na mwasa kobota. Mes conditions ezaka moko. Otuli mama condition so nini. Nyonso bosenga nga na opesa yo. Naza na bambongo na ngai. Susi na ngezaka na me mazemi na pesa mobali na nga mwana. Nga na yelika ya mwana. Pona tamboli na bopito. Esimite. Yango na zongi epa na yo. Loko yoza mama solution. Opesa nga solution. Nde mama na bisinga condition ezaka moko. Funa sala sacrifice. Ndi mama sacrifice ya nini? Naza prête. Ya kosala oyo koloba na ngai. Hein? Il faut sacrifier mobali na yo. Ah! Papa mobali ka moko na lingaka. Ona bomeli muninga mukolo mobali. Na bomi na mwana ye pona bolinga mobali na nga. Na sacrifier lisusu. Na yokai motema pasi. Na mona nde na bomi na mobali na nga te pona lingaka ye. Papa kimi ezalika ata mokie te. Nazongi na ndako kimi eza te. Okomi lokwa liboma. Yango moninga na tunoki yo papa. Boza na batu. Nazoyoka ndiye makelela batu. Nazaka ne sengo te. Ndako yango na banda kolula na banda konvie. Nazaka ne sengo nango su te. Mwasi oyo nazobimela nga. Mwana azobimela nga. Na dévoiler secret.
tali na kodévoile seka ngo epai nani na koyebisa nani sina esi mpo mobali nanga kobenga na ngai na kotelengana nalinga mobali nanga makasi soki nakende église mpe malonga nazalaka nango te oyo natiaki motema pa paster nanga ke na banda explika paster nanga makambo motema nanga ezalaki kapa mama wana mama solution oyo asalelanga makambo nazonga esusu epa na ye papa nazwi liboma nakomi trouble na ndako nazokoka te nayebi nde bakataka fufu baliaka te nayebi nde nazomona te nakoexplike mobali na ngani mpo mobali na nga so amoningaka nakotikala kidiba nazosutuka na ndako kimi eza te papa na ngai namoni ebisika na okimela te papa papa na ngai nayepala bino papa nayepala bino ngai papa papa seleki nakoka te papa na ngai nazokoka te soni eleki mabe na ebele papa nasali mabe ebele nazokufa na nga funa aloba verité oyo nzambe olimbisa ngai te mpo mabe nasali eleki ebele papa nzambe olimbisa ngai te nzambe olimbisa ngai te nasali mabe ebele yaya nzambe na ngai tobanda na kokutana tozokutana kala babar ndenge ezalaka namoni bongo ezosimba te nazalaka na posa nazala na mobali esika moko ndi mobali ya bato nasololi mpe na ye na bolingo na ye azolenga mpe ndako nafandaki na ngai me motema ezosimba kaka te azala pembeni na ngai azalaka yanga nayebaki mobali wana aza homme marié ti babali na mwasi na ye tina nde mwasi wana bandi zemi nayebaki papa relation ewumelaki namonaka papa Maman nangai. Maman. Oui, papa. Nzambe ton asalaki mokili na ye. Asalaki na kati ya jardin en Éden. Asalaki l'homme et la femme. Nzambe asalaki mibale mibale te, mwasi mibale te. Asalaki te kasala mobali moko, basi mibale. Asalaki te kasala mwasi moko, mibale mibale. Mais Nzambe asalaki l'homme et la femme. L'homme uzalaki Adam, femme uzalaki Ève. Par là, je vais dire quoi? Par là, nous savons que dans mon kilo, tout à l'heure, moi si moko, mobali moko. Lorsque ozolinga s'engager dans la relation, ne cause talanga yoka makamuna zolo basiko. Ils a très capital. Lorsque ozolinga s'engager dans la relation, ceux qui mobali wana aza déjà na mwasi. Ils ont la kimakam, ils ont la bala, relation ana, ils ont relation na yote. Maman, tant que déjà mon bala linga kiyo à se présenter par nous qui est un homme marié, na calendrier en Zambie za mon bali na odi. Au soka za ki mon bali na yo, alinga za la homme marié. Alinga ki ya état o yuza na qui célibataire, yepé célibataire, beaucoup tana, bo sangana pour ki bo bana de vie ensemble. Lorsque vous engagez la relation, femme à mariée, homme à marié, à tes mariés, ceux qui ont un moisi, toi à mon bali, bolingalati, azaya relation na oti, azaya yoti. Nzambe alubaka na basine. Nzambe akitarate aluba. Nzambe apesa biso basine. Lorsque mon bala yo kolinga yo, Nzambe apesa ko sini.
yo moko mona ki sini mobali oyo alataka alliance sini mobali oyo azana mwasi na ndako yo ne bozokutana na terrasse yo ne alukilo ndako kofutila yo moko zo mona te na ba signalisation nyonso wana na ba signe nyonso wana ki mobali wana aza yanga te azaki ya yo te so azalaki yo ngazala marié te kokoma tina niveau koluka ba mbikudi pour que baboma libala baboma mwasa liboso yo remplacer na libala ezalaka te mama langa donc yo koti libala wana ndeko zola nanga yo kama kama nazoloba awa yo koti libala na ndaku ya mutu oyo mutu wana alala na mbetu wana o mutu wana asokola na basani alia na basani wana o mutu wana kombo ozo kombola ndaku ya banaki ko kombola ndaku na kombo wana okoti libala ozuka yo mutu oye babiloko ezaka symbolique babiloko ezaka trop spirituel eza biloko o muso bandaki ko salela yo ko salela ngote omoni place memi yo ba conséquence okobo place mama ato macho kiti okobota te donc yo sola na mbetu oyo bandaki kolala yo obota ndeni donc yo solia na basati oyo bandaki kolela yo obota ndeni donc yo sotala TV oyo bandaki kotala donc yo fanda na kiti oyo bandaki kofanda makambo yo zozela malamu esalemela o bilo mutema malamu ekosalemela o ndeko zotalanga ndeko zolandanga nazo insister soki okute ne mobali asa déjà engagé to abala to abota to za na mwasi na ye tuna volonté ya nzambe ta mobali oyo kutisinga na ye est-ce que aza ya nzela na nga to aza ya nzela na nga te mama likambo sali eza pasi eza pe mawa nzambe na bolingo na ye nzambe na souveraineté na ye tokosambela ni nzambe ayokelo mawa tuza na makasi momoto na be capacité na be insuffisance na ebité na kokosala po na yo tokosambela nzambe ayoka yo mawa na kosala suma bete nzambe na ngai ayokanga mawa nakosala mosu te papa nazoyoka nazomona chiffre 4 na famille na bino bobotama combien 4 wana papa bobotama 4 namoni 3 na se ya mabele 3 baza wapi pardon 3 baza wapi akufa papa na famille na bino boza na molimo ya réclamation ya libala 3 wana bakufa babala te 3 bakufa wana babala te babala te me babota yo bali libala ya deuxième femme ozobota te eza ba réclamation familiale bokoki kofanda na ndako ya libala te eza ba lien ya famille na bino eza marmite de la sorcellerie bazo ba alliance na bino ya libala bachango na nzungu bakunda bokoki kobala te na ndako ya libala yango moni yo kolinga mobali oyo aza destiné na yo te oyo ni mobali oyo aza mobali na yo te jongo makambo oyo ekomeli yo ndeko ozotala ngai ndeko ozolanda ngai oyo okutani na makambo abo oyo osala makambo oyo tika makambo oyo mama tokosambela nzambe na bolingo na ye na grâce na faveur na ye nzambe ayoka yo mawa toza soni eloko akosala te parce que bule ezoloba na biso ke koboma te eza pali bakomandima divin ya nzambe yo sali acte ya koboma nabomi papa nabomi omona na kati ya bible kaya bomi leki na ye azotambola ne lembo eza acte oyo osali ozotambola awa moza na elembo vino ezala na kimia te raison pour laquelle ntango oye awa ozokanisa lokwa bato baza zinga awa bazolanda ngai eza na kimia te papa kimia ta moke eza te est-ce que oza chrétienne po makambo oyo osali est-ce que oza chrétienne tokenda kotonisa babana na kati ya église nakotaka te église te papa nazalaka ta na église te nasambelaka nazala église te ngai azalaka na bolingo mobali na ngai nazalaki na église akosambela te balandi ya chez biso na mutu nyonso azwi occasion oyo azwi opportunité otala émission oyo na papa mosolo azo insister lorsque na vie na yo mobali aye kose présenter epai na yo mobali wana aza homme marié ata yebi si oki tofandaka avec le temps na kobala yo tofandaka avec le temps na kohonorer yo mama
kozala pressé ya koaccepter maloba wana te. Tout na volonté ya Nzambe. Tout na volonté ya Nzambe. Nzambe pourquoi nga na célibataire? Mais mobali ou aye po balanga asa déjà marié. Tout na volonté ya Nzambe. Parce que maman na famille na bango baza na marmite de la sorcellerie. O bazo ba alliance na bango, bazo ba libala na bango ba kuna yango. Bakoki kobala te. Soko obota bota no ba sete mais kobala na kati ndoko libala kobala te. Yo moni maman na biso aki okota libala deuxième bureau. Mais à côté on a mécanisme ndenge nini ya mort d'homme, ya sacrifice, ya kokota ndako ya nganga, ya koluka batu ya soloka. Baboma mwasi ya liboso po ya remplacer na libala. Tala ba pratique au moment na biso sali. Yo ndeko sala likambo na zolo bana yo. Yo monaka osala ndoko libala obotaka te. Parce que okota libala wana na balongi singilité. Yo muto otala ngai, osala ndoko libala, osala na kimia te. Parce que okota ndoko libala wana na balolenge oyo singilité. Na balolenge oyo singilité. Soko zui occasion kutala l'émission oyo benga biso va prier pour toi. Ba numéro ya papa Shikeza affiché na poste télévisée na biso numéro wana. Ce bon lingo benga papa mosolo direct mais ça problème to benga na plus de 143 81 15 70 318. Ça problème te. Maman, to sa mela Nzambe, Nzamba yo kayuma. Ayokanga Tuzana iloka osala te. Nzambe na bolingo grâce na ye na souveraineté na ye ayoka mawa. Ye na limisa yo makambo oyo sali. Nandimi papa. Okofuka mato sambela. Tokola nalala. Otie maboko likolo. Tout d'abord, je vais Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie na yo. Amen. Ozolo makambo après ngai kolo Yesu. Kolo Yesu. Na ye pa na yo. Na ye pa na yo. Na moto na masumu. Na moto na masumu, moto na mabe papa. Natambusaki vi na nga lolenge esengelaki te. Natambusaki vi na nga lolenge esengelaki te. Yo yokanga mawa. Yokanga mawa. Limbisa vi na nga. Limbisa vi na ngai. Maone kita kati na vi na nga. Maone kita kati na vi na ngai. Oyoka mawo limbisa vi na nga. Oyoka mawo limbisa vi na ngai. Na lingi na yamba comme Seigneur et Sauveur na vi na nga. Na lingi na yamba comme Seigneur na vi na ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Oyo fanda. Merci papa. Bande ko balandi komi na suka ya émission ya mukuru ya lelo. Ezala ndeko ozotala ngai, ezala ndeko ozolanga ngai. Soki okota libala na ba mécanisme o mona biso akota benga biso. Yango monaka okota libala obotaka te. Okota libala obota me bana basama ile na classe te. Obota libala, okota libala, obota ba autisme, obota ba mizengi, obota ba bana moko na malformation. Parce que zalaki libala na yote, yo ofoxé kokota libala na kimakasi. Merci na batu balinga papa Denis Mosolo de loin ou de près. Merci na bino, merci na équipe technique Modimba ou compagnie kingai, merci na DT Zara à la réalisation, merci à Jacques Milambo na prise de vie, merci à Israël na prise de vie, merci à j'espère Kachama na prise de vie, merci na batu tout balinganga de loin ou de près, ceux qui nous ont appris biso force d'énergie to kutana pour une émission sous insister. Balimera na soto pesi na onga na pesi, vous en avez besoin de confesser makambo oyo sala yaka na plateau oyo confesser. Ko linga teke makambo oyo sali okota nango chaque mois, okota nango chaque année. Zala na molimo ko confesser. Nzamba yo kilo mawa po baki yebaka un jour mokili kokufa yebaka un jour nzamba kozonga kozoba oya ye mais na makambo yo zo garder soki nzamba ye lelo Jésus Christ est lelo place tout kozala wapi c'est le moment émission oyo to sali yango pona batu lokola bino o bosara makambo mabe boka ko confesser te raison pour laquelle to sali émission o boya ko confesser to kutani na mikozali koya soki nzamba pesi biso en force d'énergie on se retrouve à la prochaine édition au revoir.